Bonjour, bonsoir, Bandeko Bandaka, Papa FTM ya Congo Milolo, lelo tozali dimanche le 9 octobre. Na ndenge kaka ya komesa na émission oya et dimanche à vous, émission na bino dimanche à vous, na lobaki na noti na bino émission tous les dimanches à partir de 14h. Tous les dimanches à partir de 14h. Donc il faut s'abonner, allez, ceux qui na côté ici ba vidéo et comme la yo partout, et comme la yo na ba iPad na yo, na téléphone na yo partout, aux émissions ya Congo Milolo TV, ya Papa FTM, toza na ka pona lobela makambo ya mboka. Na kati ya chaîne na ngai, na finge za la kate, toza osa ba réflexion pona mboka. Parce que ceux qui ngai na lobeli Congo te, na ndimi te ke étranger olobela Congo. Nazali politicien te, na lobaka makambo oyo nazomona na mboka oyo ezokende. Moi na ndenge ya bulu yeke, il faut koloba ko interpeller ba mikondi ya mboka, ba koka ko améliorer vie sociale, vie éducative ya bana na biso. Ezali très très important. Donc lelo oyo yo na kosenga ba internet na ngai nyonso tout, bo like vidéo, bo like vidéo, bo partager na ba page na Facebook, bo na ba groupe, na ba messenger partout, bo partager. Ezali gratuit, ezali makambo ya mboka, esengi na mbongo te, na sengi pe mutu mbongo te. Donc ezali ka ba temps libre oyo tozwaka, bo ebika ka kosala misala, bosala misala, alors ti vendredi, samedi, ba boulot, dimanche, jour oyoyo, na pe maka, yango na zwa moins temps, ata ya moins 20 minutes, na koloba makambo ya mboka. Sans plus tarder, lelo oyoyo, na ko senga lisusu, na batu nyonso tu ya Grand Bandundu, bozala na kimia, boveye na bamboka na bino, botala makambo za koleka na kuna. Na monaki ba video ya Adolphe Mozitu ndenga yambaki ba chef coutumier ndenge baza koloba, bango mo pe baza kokamwa ndenge nini bato baza kokufa banini. Bo monaki pene bakangaki bambombongo baza kuna, bo na bangome na bango bakendaka bazongaka, bo elo mo esale makate na mboka moko boye mupa ya utne musika ye na bangome na ye azwi na ye terrain batu atie bangome ne baza kolia bilanga batu leta vani na ye azotala na ye ba police baotala na bango. En tout cas il faut ça maka na RDC na mamboka monsieur ko salema te. Mais lelo oyo yo nako kende na otila bino video moko ya papa moko ya mundele à cause de la belge ou français, na ebi nationalité na été, alobeli makambo ya Russie. Na moni makambo papa naza koloba ezali pe kaka ba idée oyo yo nga nazalaka nango. Guerre oyo ezali osama ya Russie, ba Russe na ba Ukrainien, ezali guerre logique, mais ezali guerre ba Américain na ba Russe. Ezali bozonga kwa guerre ya Amérique, hein, ya ba américain na ba Russe. Bazo oui la le leadership. Balingi nani mutako gérer monde. Donc na papa na za koloba kalobi oh. Mais ba africain eza faut saisir opportunité oyo parce que bino ozomona kaka boye non. Alors makambo ebele na kati wana. Eza video mo ya muke mais na kotiela bino kaka boyoka ndenge nini papa wana alobi. Tolanda. J'adresse mes salutations à l'Afrique qui promet d'être porteur d'un futur qui surprendra plus d'un ou d'une communauté, l'Afrique des déshérités. Dieu vous a parlé
Et il a dit que les déshérités, un jour, ils deviendront des guides. C'est le Coran. Donc, j'appelle mes frères africains d'aider les responsables politiques à se libérer de l'Occident, en l'occurrence des anciens colonialistes. On va vous dire qu'il y a un nouveau colonialisme, c'est les Russes. Non, les Russes n'ont jamais colonisé personne. Ils n'ont jamais pris des territoires et mis l'esclavage comme objectif et l'aliénation, le mensonge. Donc, si vous avez un rapprochement de libération, je vous fais un clin d'œil fraternel. La Russie est un pays ami. N'écoutez pas les arrogants qui voient leur perte arriver. L'Occident est appelé à disparaître, il ne sera plus ce qu'il a été. Alors, frères africains, monde arabe et tous les déshérités, c'est maintenant. C'est maintenant. L'opportunité vous a été donnée. Ils ont pris les pouvoirs, ils ont placé des hommes. Je ne vous demande pas de chasser ces hommes parce qu'ils pensent que c'est des priorités qui doivent se mettre et obéir à l'Occident. Non, les peuples, vous devez aider ceux qui vous dirigent à se libérer. Et ainsi, la révolution commencera de la fraternité, de l'amour et de la justice. Que la paix soit avec vous. Nabandi Bolandi, papa wana makamalobi, en tout cas, eza kopesa biso maele totala ndenge nini, est-ce que biso africain, photo ke na biso kota baris, eza ndenge nini. Bien sûr, ndenge bazo ba ke baris, côté la ba ukrainien, eza mabe. Mais tozonga na ndenge ya misu boete, ndenge tozomona ka guerre na bango wana te. Soko pusi maele mwa musika okomona ke ba américain mu bazo bunda na baris. Biso ba africain eza un moment mo foto sala choix. Tolingi nini? Parce que so tolingi avenir ya meilleur pona bana biso ba koko na biso. Bano to tikela bango ba Afrique wana, en tout cas c'est mieux tozana baris. Papa azolo banga zo répéter ngo. Abi baris ba coloniser pays mon côté en Afrique. Ba yaka copier ba richesse na bisote. Ba yaka peine ingérence na Congo te, na Afrique te, partout ba yaka te. Ba yaka pe placer ba présidenté. Ndenge ba occidentaux oyo to yebi ba mesana. Ba oya ndenge démocratie zali bien pour na mboka na bango. Pour na mboka na biso démocratie zate. Na est kuna ba okata batu mitu bazo boma batu. Yo so mona bazo bela ma démocratie. Ndenge baris ba côté ba ukrainien, ndenge bazo akize ba envahir pays voisin, ba envahir pays ya batu. Eza peka ndenge kaka biso peka na est kuna ba Rwandais, ba Burundais, ba Ougandais, ba kota pe ba kota ti. Na bunaga na ba vandati 3 mois yango passé. Minembo ba vandati, ba sama sona ba vandati. Yo so mona basi ba loba makambo ya RDC. Même muta kufi na RDC, même ba kufi na RDC ba kufa tous les jours. Bazo boma ba tous les jours. Ba loba raté. Mais tala ba américain ndenge ba otina ba milliards. Oyi ba mbongo bazo kotsa oyo na ba occidentaux ba mbongo bazo aider Ukraine. Mais ba mbongo moko boso bazo ba chiffre moko boso ba yebisio me woko ya. Bazo aider bona ba milliards. Omona ba bimisi 2 milliards, omona bimisi 5 milliards, omona bimisi 40 milliards pour la guerre. Na Afrique ba doit kufa na nzala. Bavai na bango, bavai na babota bino le bokufa. Ce qui est important pendant bango zaka bazo ba minéraux, bazo biro na bango ba kene. Africain fongola misu, Congolais fongola misu. Mboka na biso ezali clé ya monde oyo. RDC ezali clé ya monde oyo. Mais aussi na bata bien te oyo balingi mboka. Ata mondela yibi na ye,
mwanda mo atikelaka biso soki biso mo toza na bolingo ya mboka wana yokende kitoko tokóma na batrain ya kitoko baavion ya kitoko banzela ya kitoko si ça osala bamétro tosala bamétro congolais chômeur faut azala motu moko boye faut azala même ata $300 tous les mois oza chômeur mozwaka $300 tous les mois bapesaka yo oliaka po mboka wana eza na kita ya makasi ya ebele mais toza na bato moko mitema mabe toloba kobona. Na okende na deuxième vidéo na makambo ya mapinga bango moko basoda bazo remarquer basoda mosusu bazo déserté basoda baza kolia bien te banzala banini et puis ye moko général na bango asalaki mwa sitting moko na camp mpona koyebisa responsable militaire wana que il faut basunga basoda baliaka bien parce que au moins problème eza na mboka na biso nini mbongo ekobima nango mpe mais mbongo ate oza kobima mpona kopesa kosombela basoda biloko ya kolia par exemple biloko ya libomu soda akokende guerre nzala te mais basoda na biso bakendaka guerre na nzala ntango akomi na front kuna boye akuti mama moko boye asala bilanga na ye ya masangu akomi koyiba na ye masangu na manguba akomi na zamba boye soda akomi na ye commerçant akomi koteka na ye pozwa mbongo soda ndenge wana obunda ndenge nini boye kocha FRDC kocha FRDC ke ebunda kuna soda aliaka na ye bien te aza impayé na oke kuna makambo mosusu te nasui kaka na kolia kaka soda aliaka bien te basoda okoma boye po ake ebunda ale akomi so kobondela moninga ndeko nga na kobunda na ngai te batinde ngai yanga na kobunda na ngai te soki oza na biloko ya kolia te bato banguna mpe bapesi bino balipa bapesi bino bamasangu bamai bomela bokomi na bino bamista boko bobengana banguna na modele wana na mosusu auti kosala yango awa na unité commando je pense non na 11e na aéroport ye mpe azuka mwa telefone na ye akele pembeni constitution unité wana tomoni boye tolandi pak boyebi moninga na bino wana après condamnation na ye babetaki ye bambula boni 20 ans de prison 20 ans. Les officiers qui m'écoutent, les officiers, surtout vous, officiers, les officiers, pas soldats, oui, ça pas problème. Les officiers, les responsables, tu risques de faire la prison inutilement. Deuxième sous-point, nakati na vision ya mokonzi ya mboka, c'est le social du soldat. Les social. Mokonzi ya mboka alingi soda alala malamu, soda alata malamu, soda alia malamu, soda azwa kisi na ye malamu, soda azwa salaire na ye malamu. Est-ce que toyokani? Est-ce que mabe ezali? Vision ya boye mabe ezali? Bozana mokonzi azokanisela bino azotuna famille ya basoda na ye eza ndenge nini? Eske baliaki basoda? Eske basoda bazozwa soin na bango bien? Ya mibale molie ya soldat na Kinshasa, j'ai insisté sur le grammage. Ici je veux contrôler le grammage ya soldat. Soldat azolia ndenge nini? Soki ozolia sa soda mabe na zuyo. Je
devait contrôler makambo ya kolia soda mabe et si la kala. Et Sengeli Soda alia bien, commandant régiment. Ça, c'est à suivre à la loupe. À suivre à la loupe. Le chef de l'État compte beaucoup sur ça. Les social du soldat et surtout le manger. Le manger. Donc, ton adjoint là, il faut aller la misala nyonso ezala ba cuisine. Batala kaba soda bazoli andengenin. Chargé en sécurité. Dédé, colonel Dédé. Okolande là, eza unité na yo yebi yango très bien. Landa, koma ba soda bazolia. Grammage yebani. Tout celui à se compromettre et Sengeli Kokangaye à perdre fonctionnaire. Le chef de l'État tient à ce que les soldats les dépendants de Bango soient bien soignés. Est-ce que tu es Yokani? Yamisa Tuna Soupoué Yasuka. La discipline. Le chef de l'État compte beaucoup sur une armée disciplinée. La discipline, c'est le produit, il y a encadrement. Lorsque les militaires sont bien encadrés, vous verrez la discipline là-dedans. Mais lorsque les militaires ne sont pas bien encadrés, lorsque les militaires sont éparpillés, c'est là où ça dérange. Au moment où un soldat a commis électron libre, soldat, bino awa bazo funda bino tout le temps. Bosaka ka sima yabat, bosaka ka na ba carrière, bosaka soki na ba kolezi, et ça signe indiscipline. Soldat et Sengeli, chaque tongo, yo des sections, oye ba section na yo, ba soldat na yo bazawa, soki osalaka na bango 10, o baluki boye, o tali 10 bazawana. Soki moko zangi, il faut yo des sections oyeba, oyo zangi keiwa. Et puis au signaler ba konzina yo, et ça na moko azomona na terre. Et ça n'a moko, réunion soda kakapsan. Soda oyaza soda mabe. C'est Platon, soda oyaza soda mabe. Soyez disciplinés. Et ça, moko ya vision, ya mokonzi ya mboka, alingi unité na ye ezala discipliné. Je voulais vous conscientiser. La conscientisation, il y a unité na biso garde républicaine. La garde républicaine, c'est le dernier rempart. Il y a armée. Cela veut dire quoi? Bon, tozongi sikoyo na Kasai kuna rai moko, ça fait longtemps rai bukanaki. Bo ebika ba rai yango. Ba rai mingi obiso za na mona kati ya ba rai o toza na mona kati ya mboka na biso mingi za kaka soko landeli ba rai yango mona kaka ba o ba belge batikaka. Do rai wana na Kasai e bukanaki na kopa na Chiluba bien te, mais soki ndenge papa aza koloba ya Chiluba nazoka kaka rai, nazoka kaka Benalek, on dirait Kananga, on dirait rai yango kendaka na mwa village moko boye so na Benalek, soki nini na Kananga, bo bato baza bata kote kuna ba comprendre rai et baby bukani, donc eza érosion. Parce que là, bas côté mosusu na Kasai, ba érosion pesa makasi. Yango tolobela toujours kaka ba érosion ngo. L'État il faut bimisa mbongo pour na ba érosion na. Déjà déjà ba raya kala, bo mona image ba ina ba raya kala. Do ba raya wana kutu, en tout cas ça le mal sauté. Ba raya kala. Mais papa azo ba Chiluba azo ba français azo ba lingala te, mais soko landi makambaza ko lobozo comprendre kaka ke azo senga na ba mikonza mboka, azo senga na ba nani ba député, ba bourgmestre, ba na bango kuna tout oyo baza na pouvoir ba ko sunga bango pona rai wana. Ondera yango yango nde mutu bana bakendaka klasi rai wana, yango nde ememaka bato de ville en ville pona commerce bilo mwa ndenge wana na moni ezaka emo ezali très important pona babita oyo bavandi kuna. Bokolanda papa wana ndenge aza koloba na Chiluba, mais ba érosion ezali même na monga fula érosion za makasi na monga fula érosion pe makasi. Déjà biloko moko boye faut vraiment l'État bimisa mbongo ebele, abimisa mbongo ebele ba travaux ya mine na kosande yango wana. Aluka ba mindele o ba yebi misala, toazwa ba chinois o penza ba yebi misala,
batie bango wana basala biloko wana ou bien bazwi lokola bato lokola bazwi ata babelge bafrançais baaméricain bamindele kaka bachinois oyo mpenza bayebi mpenza mosala bien bopesi bango mbongo na mongo afule érosion eza makasi mpo aso natali image ya papa wana naomona mpenza eza baérosion. Donc il faut vraiment que vraiment mbongo ebima mpona kosala biloko wana kobongisa yango soki baotya babeton e soki baotya banini nayebi te me bato oyo baza bato ya métier wana bayebeloni baosala nakolakisa bino video botaka eta kaka deja kaka eta kaka apart érosion eta kaka ya barai ota barai ozo bamina me barai oyo mpenza ntuka train mpenza elekanaka awa botala bolanda natiki bino a tout à l'heure. Bana betu bonso ba Kasai Central walu bunene mbutu kwata jila udutu disha waku koseka nuni bamona mudi arai ikadi mulubuwa chini numona chi arai milembelela ika mulubuwa nonko yaku benalek nonko tulomba gouverneur wetu bumuledi atangile bintu ebi paske tuitu muntu mina bana amone mwakulwa musekuru palukasa chanana todi tufani nzala kukananga pavuka ulu kenda kana bikala nzala kadi hadi jilo koseka mushindwe ni tujabijanyi paske luseka ludibija biumbukila tangi lai bana betu kakwena mushindu to il faut intervention wa gouvernement provincial ni gouvernement central anu muledi wetu Felix Antoine Tshisekedi bo president wetu muntu mvaluse bwaye kutangila bwalwebu mbukol bidi bamona mudara yonso miye mulubuwa ara inyo yayi minumva miye mulubuwa kamwena mushindu to kakwena bwaru bwa muntu umwe to bwaru bwa bantu bonso ba député betu kanu tutereshini bwalwebu to ba sénateur betu ba Denis Kambayi batu bakwila bantu bena Kasai Denis Kambayi wakumona rai ya Kasai yakubwela mulubuwa anu nwenu bakula bikole bana batangile bwalwebu bakanalize cité wa benalek ani commune rurale wa benalek toni kunjila wa mashinyi mbiko seka mushindu njila wa rai mushindu nuko nuri bamona bintu ebi anu nwenu intervenir nwenu batu akwila kanu chokito balu konosoa ba mami ngalula bonso ba député betu bonso provinciaux nenu na ba nationaux bonso kanu tutangini ni bwalwebu to anu nwenu ba kula nudi bamona arai mudi yomulubu wa troisième fois mouille deuxième fois mouille première udi mu kena mushindu akaulu kupita to ngo benaleka wakufu parti udi byakuja bifika kukana arai yeyi mudi yomiko sekemu katena bamanyine koko kwenze 7 jours bon nenu kairi mone chidichenze kukana ngabwanzala parce que duseko byakuja bilo anu nenu batangile bwalwebu balu nenu kibafumu betu twasa kidilai umwe wenu tubakwata mudimu wa kudisha kananga Michel Wembo mwena ku president wa sepa ku benalek nonko ke uju mutume image yi ni bisonji kumeso banu mone mudiara ilembelela kakwena kaulu kadi mwa kupita to twasa kidilai toke na sujet ya sujet moko ya manifestation moko esalamaki na Paris eza manifestation ya baafricain nyonso tu baafricain nyonso tu basanganaki eza kaka ya bakongolais te mpona ndeko na ngai moko aza na Paris atindeli ngai image ya moke kaka aza image moko ya ba 2 minutes et quelques ba 2 30 minutes bilo mwana ba 2 minutes 30 secondes eza baafricain basanganaki bamarchaki baza koakize France na ingérence oyo baosala na Afrique
boyebi na Afrique eza na ba Burkina Faso na ba Mali ba coup d'état salami mingi mikolo na Afrique et que batu oyo bakomi ba président na ba mboka wana ba coup d'état salemaki peuple alingi na ye batango peuple alingi batu yango mais comme toujours France alingaka kaka kotia batu oyo ye moko aponaki batia mais makambo esili makambo oyo esili ba peuple conscient bakomi koluka baluka batu na bango oyo bakozala wana pona bango yango zomona lobi ezalaki somo hier samedi 8 na Paris ba africain nyonso tout ba ivoirien ba camerounais ba sénégalais ba malien ba congolais bazalaki na kati bandibu ba africain nyonso tout bazalaki na kati mais ezalaki quand même signal moko fort pour na ba africain balakisa ba français que non botika biso tobongisa bamboka na ndenge na biso kobongisa mboka na ndenge na biso ezali botika biso topona bakondi na biso problème eza na Afrique ezali topona bakondi na biso oyo biso tolingi so tomoni motu wana oyo biso tote aza bien te tolongoli ete topesaki yo mandat mais mandat ozosala na yo bien te longwa totie mutu mosusu mais ba français balingi te ba occidentaux balingi te oyo bango batieli wana ata azoyiba ata osala mabe ata bazoboma etali bakangi misu ce qui est important mpa na bango mutu wana azala bazwa biloko na bango bazwa bakita na bango biloko bango balingi bolanda image wana ya baafricain ndenge bamarchaki hier na Paris bongo tokosukisa na makambo oyo ya mwana mwasi moko boye azali chargé ya communication azali vraiment bon nayebi te mais komona elongi na ye akozala azali rwandaise ou burundaise ou nini mais ba morphologie na ye eza beaucoup plus côté Rwanda mais azali chargé à communication payé par la présidence ndenge nazoyoka na commentaire ya vidéo na ye ya vidéo wana mutaza koloba ndenge aza koloba mais toke nanu na makambo ya manifestation à Paris après na hotel bino ba image ya fille oyo aza chargé ya communication naza représenter bien communication ya mboka na biso communication eza eloko moko très important communication ya mboka soki faut passer par Rwanda ou bien Uganda bango bazwi ba information ya mboka après bino boyo kozwa après c'est difficile hein? Ba communication na bino, koloba na bino, makam na bino, il faut passer par Rwanda. Biso to ba simple batu. Tout ça ba politique te. Mais bino ba politicien. Bino ba konza mboka. Comment vous se permettre communication zali arme munene pour na mboka? Communication boko pesa ngo pays étranger te. Communication boko pesa ngo pays étranger te. Na matière ya communication hein? Oyo ya mboka, il faut zakaka mwana ya mboka. Faut zala mwana ya mboka pour protéger communication ya mboka na pour protéger sécurité ya mboka na yo. Intégrité territoriale ya mboka na biso. Sur communication et que c'est géré par bapaya, bozaka na ba faille, même na ba guerre.
yango bozalaka boza ko avancer comme côté moko boye bu bango basi babela ke bakomi na pont matete bino boza ko avancer boye bakomi na limité bayeba yango ndenge nini communication mboka bapesa yango baétranger te communication ya mboka eza ya bana mboka bapatriote na kotiela bino manifestation à Paris et puis na kotiela bino makambo ya ba image ya fille oyo azali payé par la présidence ndenge na vidéo baza koloba ngai te ande na vidéo baza koloba et puis tokutani pona mbala ya sima tout à l'heure. awa na Paris eindi ba africain nyonso to ba marché bomoni kuna drapeau ya Congo pe zo marché Paris ya koyinda balobi en tout cas Afrique faut changer toboyi ba américain toboyi ba anglo-saxon tolingi na biso kaka ba riche baya ba congolais awa ekomi loyenge awa donc marche na Paris eza koyinda mabe bota bandeko ba congolais bango wana bazo marcher partout eza koyinda RDC drapeau RDC etemi na Paris ba malien ba sénégalais ba ghanéen eza koyinda donc Paris eza koyinda lelo. Lelo samedi 8 octobre Paris eza koyinda ba africain ba tomboki partout. Harmonie Oumouali, rwandaise, traître complotant contre la RDC, cette femme preste dans l'équipe de communication numérique de la présidence dirigée par Madame Tina Salama. Infiltrée même dans l'équipe de communication de l'Assemblée nationale comme experte et se fait passer comme consultant en communication, ayant fait ses études au Canada. Elle travaille avec plusieurs agences de communication de Kinshasa qui gèrent la com de Télécom en RDC. Experte en communication selon ses dires, Harmonie travaille aussi pour l'ANAPI et a intégré la fondation Ouidal toujours pour le compte de la communication. Madame Salama Tina devait nous dire plus sur cette femme qui est payée par la présidence mais fournissant les informations au Rwanda comme agent de renseignement. Rwanda is killing. Na bandi pona lelo yo na émission na biso ya dimanche à vous na lobaki tous les dimanches à partir de 14h moins 20 moins 30 minutes Zwata papa landa makambo ya mboka ezali très important. Partager na muninga na yo o monike akipa pe makama mboka atakipa makama mboka te so ozali congolais partout mboka na biso partout panza yango tous les dimanches à partir de 14h
Congo Milolo TV okomona soki osabone soki na tie vidéo nanga à partir de 14 omona kaka vidéo ekoteli yo yo lukanga kote yango nde ye nde koluka yo yo cliquer kaka otali c'est tout. Donc pour na mukwali na tiki bino ba bon dimanche na famille na bino na pesi ba ndeko nyonso tout oyo ba ko fêter ba anniversaire na bango ya mois octobre ba mbotama elamu et puis ba mes condoléances mingi na bato va perdre ba être cher na bango. Congo Milolo azali wana pona bino azo partager ma na bino même na musika même na yebi bino te na partager ma pona bino. Donc kokutani dimanche prochain na émission dimanche à vous. Ok na tiki bino bye bye beau s'abonner beau liker beau partager émission ya Papa FTM. Au revoir, bye bye, ciao.